Nazala kanesengo ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kolanda solo la plus magazine na bino bo préféra ya mokola lelo yango ebandi mbote na bino. Réseau parlementaire REPAD bayamba maki lobi eleki epa ya président ya chambre basse ya parlement honorable Vital Kamerhe Bouzobadite. Merci beaucoup. L'objectif ya assurer mise en œuvre effective et efficace ya processus ya décentralisation na République démocratique du Congo des réseaux ya ba parlementaire moko ya sika dénommé REPAD ba kendaki kokuta na lobi eleki na président ya chambre basse ya parlement l'honorable Vital Kamerhe Lwakaningi Dinkingi na tête ya forte délégation oyo député national Joseph Bangakia président ya réseau parlementaire d'accompagnement ya décentralisation et déconcentration ayaki lokola règlement intérieur ya chambre basse ezali ko exiger ko informer na président ya assemblée nationale n'existence ya réseau oyo créé po na kozala laboratoire moko ya ba idée pe ya ba proposition na matière ya décentralisation. Nous avons un immense territoire national, nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Natournaye, président et Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a salué qui création ya réseau Oyo, pe a rappelé qui vision naye na tête ya chambre basse ya parlement, ezali ya ko proposer ba solution durable na ba différents défis ya développement ya République démocratique du Congo. Pour ko matérialiser ba fondamentaux ya réseau Oyo Vital Kamerhe assigera qui organisation na plus bref délai ya grand forum sur décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux. Il est à noter que réseau Oyo est composé notamment d'élus du peuple, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs de province, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières. Et yo! Élection na bureau définitif ya Sénat honorable Zakari Baba Baswe Abeleli corruption vous avez détail néanmoins. Corruption déjà consommée au Sénat. Corruption déjà consommée au Sénat. L'UDPS Mahatro. Il y a des gens qui voient déjà 2028 mais Bino Boza Monate. Des gens qui sont déjà déjà en 2028. Stratégie 2028. Corruption déjà consommée. Véhicules, parcelles achetées et tout ça. C'est dommage. C'est dommage. Mais tout se paye ici. C'est ici-bas que ça reste. Hein. Je ne dirais pas que tout se paye ici-bas. Mais les maisons, les véhicules, c'est sur la route. Hein. Ça se sait. Parce qu'il y a toujours des témoins. C'est déjà consommé. Clé à Mituka. Dans un tir, tout ça, il faut un arbitrage de Tshisekedi. Monsieur le Président, en tant que moi, un sphinx, il faut arbitrage. Il y a Yomoko. Il faut que le chef de l'État puisse faire l'arbitrage. Ce n'est pas normal que les mêmes personnes reviennent, corrompent, reviennent, donnent l'argent et reviennent. Franchement, c'est grave. L'UDPS n'a rien là-dedans. Et l'UDPS dans tout ça, en 2028, vous avez quoi? Rien. Tous les postes, il y a Mongo et Kei. Tout. Les Anglais, mon boutiste, n'a pas kabyliste. UDPS, zéro, Tshisekedi, zéro. Chef de l'État, il faut absolument un arbitrage
Il y a yo, ce qu'on tique à l'île Tokende. C'est ça mon boulot. Corruption déjà consommée. Kalaté inspection générale ya finance bazali kozwa bâtiment ya sika bâtiment ya 8 niveaux construit sur fonds propres ya IGF. Visite nango salamaki mokola lobby l'inspecteur général ya finance chef de service Gilles Alingete. Avant inauguration proprement dite, il y a bâtiment, il y a sika, abritant bureau, il y a inspection générale, il y a finance, oyetongami sur front propre, il y a IGF. Numéro 1, il y a inspection générale, il y a finance, chef des services Gilles Alingete, accompagné d'inspecteurs généraux, kitaki sur place pour la visite d'inspection, puis il y a découverte, il y a bijoux, bâtiment, oyo. Kobanda nare des chaussettes na dernier niveau, batambolaki po na komo na bijoux oyo zali ko répondre na batante ya mokonzi ya mboka chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na volé oyo etali amélioration ya ba conditions de travail ya ba inspecteur ya finance. Après visite ya bâtiment, oyo ya 8 niveaux, inspecteur généraux, Talisaki Boye. Monsieur l'inspecteur général, chef de service, poursuivre sur cette voie. Parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation. Et c'est en mettant l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut comme vous, que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. Natour Naye, messieurs l'alligator, inspecteur général, chef des services, Gilles Alingete à Talisaki Boye. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Tala! Oyo ezali œuvre ya inspecteur nyonso, oyo ba mouye ba mayo na bango pour na lutter contre corruption na République démocratique du Congo grâce à accompagnement, il y a chef de l'État, les garants de la nation, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yo! Ce qu'on comme l'avenue de la libération, précisément ici car rivière Gombe ezali okumona salité moko etondi kuna na ndenge ya kusakana te gouverneur ya ville province ya Kinshasa Daniel Bumba population ezali kozela. Oyo bozali komona awa ezali lié ya décharge publique te kasi ezali nde bosoto evandi likolo ya mayi. Awa mutakoki kotambola na ye à l'aise akatisi pe na ngambu lokola zoleka kaka na mabele. Tozali awa na avenue de la Libération ex 24 novembre, plus précisément na rivière Gombe na ngambu ya commune ya Lingwala, ndenge kaka bozali komona boye salite evandi likolo ya mayi, ba bidon epai, matiti epai, ba pneu, be pave ya ba congélateur, ba mbwa ba kufa likolo nango, ba kisa lisusu ba câble ya SNEL pe ba tiyo ya régie des eaux, soki pe opusani kuna na musika oko remarquer que mapangu nyonso ba bimisa ba tiyo na bango ya ba faux septique ya ba toilette awa na kati ya mai oyo bokondima te solo moko koma kobima awa na salite ya boye et pourtant ezali nzela bakondi balekaka awa tongo pokwa na 24 okoyoka kaka wa ba cortège ezali koleka kasi bamona salite oyo te yango population emituni yoka communication. Bon, par rapport à bosoto na wolobela ke esala ka passe. Donc na wolobela on a deux volets. Premier volet ça par rapport à responsabilité ba police. Ba police ba aider biso population
ok so ba élection population pe ba place ni to localiser ba salité wana place ko boaka ça la passe que au melimai au lebitabe comme le place ko boaka ngo salem sous 100 mètres au salem sous 50 mètres 2 mètres au simbelo na maboko même place ko boaka ngo ezate mais les à caniveau et comment le la place comment boaka bosoto au leto le place à poubelle tambola na bombe au moins la place nini au pena que ça peut to boaka ba poubelle ba c'était na biso parce que on a ba contribution sur population au lelo qu'on a aussi ici au bois qui en tandis que mon contact a roulé na kata moto ka c'était zate ana kata bureau ne c'était zate mais biso to libanda via salité des autres produits aux awangungi siko na minute so to na Apollo ya na mupepe via salité ce qui pas Apollo eza bloc moko eza soni so moni mutazo Apollo pourquoi mtabomba naka ke na Apollo azolinga to ba po ayebi ke zelo ko maladi moko mutazo bomba na Apollo te ça veut dire zelo ko moya soni de via salité des produits ça Apollo to sungana ba konzi ba pesa biso instruction na pesa tant to na maladi o to bengi yango corona to mona kita ba konzi que mutu no sa ta cash ne to mona no sa ta cash ne mais pourquoi le lot soit le lot mutu ko boka le lot na nzela ba okanga e et vous appelez normal to ko boka sous le lot na nzela te mais ba tcheso le ba poubelle bon maye le temps qui va congolais toujours ba fuka ka ba seigneur donc ndenge za kana ndako ko kombola omba moko te donc tongo pourquoi nous kombola ndako donc mboka Congo eza mboka na biso to kombola ka yango to ko sonya ka yango à tout moment donc etani ko sonya mboka ko bongisi botumbi tout ça bapaya bazoya à tout moment nyonso wana esalaka honneur ya mboka et puis tout le monde ils en a 24 là tout le monde bazokota bazobima bakota na l'entrée à Gombe donc on fait ça donc faut propriété zala comme la loi comme la école balobi yango que la propriété c'est la grande règle de la santé donc so boye les autres mais la maison bota ba maladie belé et puis ça la propriété dans la santé oh dans balobi na constitution article 16 que la vie humaine est sacrée tolingi vie na biso bato ezala sacré na nyonso na biloko tozolia esika tovandi esika tolali donc un peu ça donc la propriété c'est la grande règle de la santé boye toumeli nango tolembi faut pas changer ata ba seigneur nango et puis soki ba seigneur balongola yango rapidement po bangungi insectes pelés bayaka na ba malade na kati ya bosoto wana et ça propreté isika bato bazovanda isika mosoto po eza c'est pas bien vraiment pas bon ça. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa oyo elekanaka awa oyebi yango te potango mususu tomonaka ba réunion na ba bokumestre nyonso ya ville ya Kinshasa bayaka kobetela yo masolo nini population imituni ata salongo ya pamba esala makati ya boye toloba te kokamwe Procès Malanga et consort, coup d'état manqué, il y a le 19 mai 2024, c'est Boye Baké, tribunal militaire, il y a garnison Kinshasa Gombe, Bazali pour poursuivre. Bon audience, Nabango, il y a Lobieleki, Yango. Il y a des minutes, Agoni, policier, Mokola, 4, il y a Jeep Moura Noir. Débuté le 7 juin, Eleki, tribunal militaire, il y a garnison Kinshasa Gombe a poursuivi qui Lobieleki. Audience, il y a 51 accusés poursuivis pour la tentative. Il y a coup d'état manqué. Il y a le 19 mai Eleki. Et Sengeli Boye Baké, audience, Oyo, Ezalaki marqué. Na début, il y a un interrogatoire, il y a un élément. Il y a Christian Malanga Bolanda Kaka Netibozalaki. Amigo Tibre, moi, je suis a judice évolution wana abruti ya polisi wana abruta wana kati ya chip na ye papa mo waza kukola be mo mukolo kwe atini papa wana ki aye otura na ebi kopusa kuti mo abira kuna ajudice wana tutaji wana ok va continuer et continuer ti tuleki tukende kanikusia ndamu ya bena Porque você andava bem? Porque você andava bem. Ele vai ler e eu estava bem. E aí, ele vai ler isso.
vont comprendre que vous êtes en train de il y a déjà que vous êtes en train de on a pas fait mal. On a fait des choses. Attendez. Sur les télé, le bureau de télévision. Comme dans la même. Comme dans la même ça qui est tout les qui. Vous avez venir qui a zaï. Voilà que ce que même tout là pour pas caméra elle parler va chip ne parler va soldat et toi. Et tellement de soboué, il va qui comme les athées, c'est que peut pas athées. Ah, il y a déjà que la caméra même la mise à la soldat tellement à l'émotion. Ouais. Mais pourquoi les athées, c'est que les athées. Et puis quand on va y voir, oh, le président même à quelle fête. Et c'est qu'on note que Bafé Oyo Bazali ko reproché bango ezali passible na peine de mort selon le tribunal militaire. Avec ici, le mois qui la peine de la caméra, en flashant, en flashé, plus ou moins en prenant des passants. En jouant, à dîner, alors à la date de bis, il y a plus sur la date de bis, au qui t'a dit. Ok, continue. Donc, comme je suis la place au Matali, oh, il y a un an qui m'a famille. On va aller. On va aller à droite. Par le plus souvent. Et puis, ça, 5 mètres, pour ça, pour nous, là, on est habitué. Tout là, déjà, place, on doit déjà pas 5 mètres. Tout faire, tout l'autre là, à ce moment, on va ça. Ça casse. On a dit à Zaïe, Nanan. Et il y a un mineur pour ça. On va bien, on met l'île, on va bien. Aïe, Nanan. La façon de voir. Dès que c'est Baba, moi, aïe, bien, va ça la carte. Maman, il y a la droite, c'est Congolais, on va aller dans la droite. Attends, Congolais, on va aller dans la droite. Parce qu'on m'a dit, Nanan, ça va faire. Il y a mon gars là, va donner la parole. Na Marcel bangonde bakiti tozotala sikoyo toke pa ya kamere ya bimi bimamokita batiki bwati biso wana 5 mètres biso tozali na kati 5 mètres na jipe moko oyo akotolaka na nzela mamoloki donc à 4 heures. Il a dit à la police. Les policiers ont été dans le secteur. Il a dit à la police. Si vous avez la place, en fait, c'est pas soudain, c'est la police. Oh, fiché, vous avez vu. Les policiers ont pas caméra. Vous continuez à 4 minutes. Il y a un peu de la carte à subir dans la salle. À côté d'un homme de porte d'ailleurs, avant de mettre sur les cartes, c'est porte pollen. Portail pollen. Policiers vont à côté qui, pour que le Boumamouina, à Boumamouina le Pau, on a dit. Et à côté qui, il y a d'autres lancés, on va d'autres lancer. Et puis, c'est là. Il y a un comprendre. À policier, il y a un banda, ils vont aller se dire 3 ou 4. Oyo kota kimbangu kwa kile ko mumwina patika bana asiatie drone na ndele na eba tota na sasa hizo musika na kwa eba ta ba ko ba baidi drone atie avant ko ma la caméra abona position na bawo abona déjà position ya nda ba caméra na ba so ba policier so elle est sur qui tapena asana mu ko ba che toshi mo na kati ya naze papa eso tout à la voiture pour ni osu no kala mina bala diswa biro bokiti biro bozana to kiti na mte to fandi to zotala bozana na kati ya mtu na biswa na biswa mbele ba mtu biro bozana ndio sana mtu kiti biro so ko to la tana chip okay mtu biro so ko to la tana chip siko eto taiboy tusane to kitandamo nabiko mena tikaki Abubakar hapo mata kuna na minero moja kuzo kitana ordre na yo kitana ordre na kitana ordre ka tutale de mali hizo ikapo mande yeye sile dino mutao kiasi ya lobi mokita boya ko pengo panela amene to kitana akani ayi sino mokita wewe kana kamera amene to kitana leo kiti siko etu kiti mata kuna Abubakar lakini mtu anaye bila mtu kalawe
c'est Boubacar ça fait na comprendre que il y a qui au la Boubacar a chez le Prochaine audience ezali bongo prévue pour na mokolo ya vendredi 5 juillet 2024 avec suite ya interrogatoire ya ba présumé misusu parmi lesquels 3 Américains, Belges moko, Canadiens moko, pe Congolais moko naturalisés. Dossier à suivre. bato bele bapréféraka komela bakisi ya bokoko balobi esalaka koleka kisi ya mundele constat ya Fiston Pero. Mboka na mboka ezalaka na culture nango, mboka na mboka ezalaka na lolenge nango. Awa ndenge bozali komona boye tozali na wenze ya Gambela plus précisément esika wapi batekaka uniquement bakisi ya bokoko. Awa ezala ozali na maladi nini, ezala maladi babwakela yo, ezala ya mystique. Awa grâce ya bakisi ya bokoko o bozali komona ezala mabanga banyama banzete makasa ba mama oyo ba kolukela solution pe obiki neti baje avec impact pe idéologie. Batu bayaka na banzete soki bayene tinzete oyo tozana ngongoli le nombre na bisa tokisaka donc tozana bakisi ebele penza is important moto soki aya wao azwaka solution te kisi elutaka nzela bangala so elutaka na Congo central so elutaka na bazamba ya bazamba bakingasa na suka toyambaka bato ebele bayelaka biso. Conscient en existence ya médecine moderne kasi batalisi ke oyo bango basalaka ezali héritage oyo bakoko batikela bango. Bakoza na maladi ya mbasu batinde na ndelete batindeka na bokoko mbasu batretango na bokoko pesi batretango na bokoko mambo ebele ka mingi etala pena bokoko mono te na mondele boye esimbi te batindi kaka na bokoko nde totreta na batindi kwandima bokoko te bokoko bakosala bato bokoko basala te bokoko ezala bien makasi kala kokute na taki ngana yamba baka ebele mama talanga nde naza mbe nanga bien nakendako nalongi ndako nake mosala komi na mosala tala taki na so na mosala nakoyi te na super te ta likolo tala likolo fimbi tous ezani bataki nga na mayele nanga nzambe apesanga afika biloko na biso toteka ya bokoko nasalele bakisi na pesi ya bakona likolo mosusu abandi kolia yango akolia kimia mpe ekoti na nzoto pene dernièrement mosunga ote kobenganga bapoisonne mwana ye asisi kozakamena azakamena ataka na kute nango tabia eza poison kote eza poison okana ye mpe mayele nzambe apesanga swa boye nasalise mamo test ya poison sala boye vraiment asisi kantuka ndenge olobi net eza poison esali penda boye swa boye kana bino biloko na bisa bokoko swa boye sangisa boye mwana ntango amelanga 30 minutes abandi osumba kusante
zani bokoko omingi bakoyaka bandima bokoko te babate makambo ta bakosa bokoko soki ezali eza makambo ebele kaka atolekeletongo ntina suka ezali bokoko nde ezawa biko eza mayele nzambe nde mitapesaki bisoki. Kasi malgré savoir-faire na bango bakutanaka pe na ba difficulté ebele ndenge batalisi awa. Vous appelez des gens qui vont monter à cap pour sa place. Vous appelez ma faillite, on se va d'abord à faire mon à témoin, et puis on peut tout ça. Comment aux gens ont madame Massoua, hier, à ce Massoua, les Arabes, à Coco, à Tchatch, on est dans la société, on a toujours aussi qu'à venir dans la place. makasi ezaka nde po dollar eza ya mata biloko komi cher ndeti biloko ku tosomba yango ntango tosomba yango na dollar te tosomba yango na franc mais sikoyo tellement dollar eza ya mata yango mpe mati sikoyo eloko elekelanga ya makasi biloko oyo eza ya mboka oyo euta ya mboka na biso moko ekomi kotekama cher lokola ndeti babiloko ezouta bapays ya libanda yango na nde esala biso pasi bokotamboka sa mwa akita biso ta dollar po tozwa ta mwa souffle. Tala bakosa bino te bakisi oyo esalaka pe na ndenge ya kosakana te neti kutu na baprovince misusu awa na République démocratique du Congo bakisi ya mindele ekomaka te pe ezalaka te bokoko na bokoko ekeyo biso eza mombongo baboko na biso baboko biso na mombongo na mbongo mama teki yango bana bile tozoya azolakisa biso lelo mpe nzambe asungi tozima bana na biso toki na bandako na biso mombongo ka yango lokango. Merci pour la confiance et fidélité sur la plus ya mokola lelo et komi na suka bosepelaki nango bopesa merci Nadio d'enfer Serge Lokondo Jacob Kanda bazalaki nasima caméra régie finale Simba Maki Nale Maestro Bondi Vukulu Bama Tabaki Tababal Kamabele na préférabino.